Maxi Bio Café. CongoDialogue.com. www.congomasolo CongoSolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant. Sous réserve. Yangote. Bon, bah, t'es posé à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème dans la couple. Expliquez, maman. T'es loco, ils ont mon sabi sur la couple, yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Voilà, merci beaucoup. Tu continues à Kati. Vraiment, ils n'ont pas si vraiment le Kama ya boué. Ils n'ont pas si Batumio, ce besoin d'un abisso, na Kinshasa Makambo. Il y a Yves Malou, besoin d'un abisso, na 4 grave 243 TV, besoin d'un abisso, na Africa Telema TV, et puis na Vitesse TV, et puis il y a Darling. Vraiment, ils n'ont pas si. Boutiko Landawana, Yaya, grande sœur, il y a Richard, Autiko Lobasiko, tout ça. Na Katia vraiment tu vois qu'ils a pas si pour nous remuba mais tous en a choisi pour sango nenge kwei ikamo nenge kwei il faut quand même famille na eluba tous en a maman awa maman abiso maman leki boni maman malamu papa nangai maman abiso na biki moi ko les ali yebisa biso Richard azaki na problème na musicien au Bercy pour likamo ekomela e. Bon, naïba qui période moko boye bazaki na problème na mwasi na ye kende ko funda Richard baye bazwa Richard bon basala ki intervention batika ki Richard bon c'est le ki Richard ya Angola Richard azongi on ba komika kotambo comme camarade donc ça pena camarade na ye pena bazala kana bon biso tozaki na numéro 7 Bercy azala na numéro 3 sika ba na biso bakoli bon soki likambo ezali sila kakaka mais toyebi te na kati ya Bercy soki azalaki na likambo wana na motema ti na ndenga ye kozwa Richard na ndenge Richard akufi lelo Bercy. J'espère que vous avez un contact na yete azomona na peka kati. Bercy ndenga yaki kopesa message na libota Richard akwei sali boye kokendene mobimba yango wana ye moko muto yaki kopesa message tolo ba Bercy avant ya pesa biso message wana akanisa kinini fakanise muntu azana bomoi to muntu ya kufi avant na pesa message na benga bena zonga na vana libota na koyebisa bango no bite za accident ngana yebaki te tangu na sali boye nde sali boye tout traité Richard bon soki nzamba akolinga Richard akobika mais mutu kezoni suna sima inati Richard wana mutu kana yemte zonga kiso ye moko mama kotala likambo boye passe na mutema kaka boye mutu azongisa mutu kasima et puis tout mutu eza peut-être bazaki pena na koswana te vraiment bo vérifier et pas bango ba melaki et pas bango bazalaki mutu mopesi mbongo kabole ba chèque ezali Bercy tamu moninga yo lobi kabole ba chèque likolo moko ezana mutu kana yo likolo moko ezana se azopesa bango mbongo ayebi kaka soki mbongo esili na koti likolo mutu tokangi to démarrer mais yo démarrer tiki moninga na ou abambanyi na prince alors zongi simoniati okay nayo oye kopesa sango na ndako
Vraiment mama eza pasi na bato bazolanda yo ozoyebisa bango nini na likama ekomeli binobo na yebisi mandeko na ngai oyo basungaka oyo bayebaka Mbata Richard Mbata Richard aza susu na bomo ite et puis akufili wa moko brisque obino wa moko tozana pasi toza komitungisa koyeba mwana nga belite mwana nga ya sala accident na mutuka te donc mwana nga mutuka abimaki ye moko batuti ete azana muntu ayaki kozwa ye peka muntu abomi nakimate bersi mwana akimate ngai nde mama aleki ya Richard ayebi ngai bien akimate akune Richard akunde Richard esika azali nzambe na lola atouche motema na ye aya kokondelanga mwana nanga. Voilà, vraiment ils a passé, j'espère que beaucoup de maman zoba bazo insister akunda Richard balobi pe awa ezate ko soka ye bakokanga ye bakosala soki nini balobi bazo senga kaka ke akunda moto ya bomi bandeko pe ba musicien na yebi ke bozaka na mwa mayele numéro de téléphone grande sœur na apesi bo benga na numéro wana et puis na bandeko oyo bolembaka na osunga te po liwa oyo kokunda mutu lelo na famille ngamoko na za victime wana ote okufela ndeko grand frère nanga na yebi nini oyo ekutaka donc et puis akufeli wa bela kité mbala moko brisque famille baza na programme wana ti donc bolemba toujours ya kotia loboko na bino na libenga te po aider famille oyo na yebi ke mama za na pasi okoki kobakisa susu mwa moke ya nini na bato bazolanda biso because balanda ngai mama Mbata Bisumba bobimisa berse akunda Mbata Bisumba soko baya kobimisa Richard Mbata talinga kufote soko zali wa famille alango finanda kuna biso moko lo akofina liwe ya mbaya ya berse akunda ye abima ayanga sa mama na ye mama ne bayina uroza ngai ya benga kanga yoyo berse aye pa mama na ye tout seul dans le cadre de la famille bakolo risika moko akunda ngabe Richard Mbata azo charge bana Mbata Bisumba tiko kufa bakulala na bangu yazo charge bana combien misatu mibali moko bozo otanga za gardien bafuta kambo so basa 50 batala moko na to trambo kolia na sanga 5000 ba Mbata te na takma pona bana basoka za ngale sabana ye tiko tsale 3 jours tolete bana Mbata bango bozo me fota Bersi bima bisoko zali ba chef wa Bersi bobe misambo bobe se Bersi na ngobambo même Mbata Bisumba bakunda de na binu bie bolela ye mama mite makile zo bimela matoye na mbongo te mama na ngai na ngina tuno somo question est-ce que bokendaki na famille ya Bersi bon ngai mama leki mutuna kendeki kutanaki na papa ya Bersi na kutanaki na leki ya Bersi kokoma na na lupango ba Bersi na kutaki ba policier ba tie bango na porte bon juste na ngai na lobi ngai nde mama leki ya Mbata na ye pona liwa ya Mbata ba policier ba lobi c'est là to bengelo mutu ba bengi leki ya Bersi leki ya Bersi lobi zela na benga papa ba bengi papa bengi biso na bambili numéro 15 tokutana kina papa lobi likamboyo faleza latana mutu mususu ikoko koma na mwana na ngai oyo ngana boko ni na quartier pona nini Mbata nani Bersi asali kamboboye na kuluka moye tombume Richard to solo na ye ke meleki we landi Bersi na minito na tike na mort bongo bayena ngweza kokoka te fo baba kisa 250 bayena na mbongo kokoka bango babumi mutu bayesu na mbongo ya kokoka te nga na sundoli bango na tiki bango kuna na bina lembi banana yaki banda tongo banana vert to komiti ero yo lokola pe bozana mbongo te o mama leki to sala ka tu to mbome nga biso ba tika loko mbome na butu mais na zana muntu oya ko benganga pona ko yeba bino bosali musala wana mais avant bino bosala musala wana mukande fo uta na komanda wana ye muto kopesa bino mukande ezalaki deja wana OPG wana toyebite na sima na ngai siko batikali ko kombome riche congodialogue.com congodialogue.com